Na ye lelo kolobela catégorie ya ba homme na ba femme spirituelle. Bato balingaka vie de prière. Bato babengami ba chrétien. Pour makambo ezaka mingi pa na biso ba chrétien. N'est-ce que kolobelo moko opesa conseil pour mabala ezana besoin ka ya conseil. Biso ba chrétien to na problème moko sérieux. Bato toza soi-disant ba homme na ba femme spirituelle. Il faut tout ça faire très attention. Bible ezolo banabiso na Genèse 2 je crois 3 et lobi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Balobi te que les deux deviendront un seul esprit. Balobi les deux deviendront une seule chair. On comprend que liba les hommes comme chair. Soki oyebi kosala la part des choses te. Yo homme spirituel to femme spirituelle. Moi si to mobile ozana ye, bana ozana bango, baza spirituel lokola yo te. Yeba que y a un gros problème. Yom toza trop spirituel, il faut senga sagesse et pas nzambe parce que oko risquer oboma foi to bomoto ya mwasi na ya bana na yo. Po bango baza lokola yo te. Ko imposer bango pete degré avancé ya vie spirituelle na yo. Parce que yo nzambe mutabengi yo. Bandi maka soki babengi yo. Na classe tank to madai ko tanga. So babengi mutu kombo. Kingandi présent, songolo pakala présent. Mais soki babengi na bango yo te, on dit ma présente, maramba nzambe peza bongo. Yo babenga yo on dit ma présent. Mais est-ce que moi si na aussi babengi ye? Mobile na aussi babengi ye? Bana na bino basi babengi bango? Pourquoi on go imposer bango? Libala, c'est vrai, tant que banzo te resangana spirituellement beaucoup ma attaché, mais tout d'abord, libala balobi, les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que beaucoup koma musuni moko. Donc ils ont misuni ne ba osalema. On comprend? Passer du temps avec sa femme, faire des projets, au sala la relation sexuelle. Babilo kwana nyonso tout ezali ko faire partir ya libala. Mais eloko oto monara mingi na ba homme spirituel na ba femme spirituelle ba sala nzambe belé bazoko courir ba divorce à cause ya ba yebi ko faire la part des choses te. Ozwa makamba molimo o kotisa ngona makamba musumi. Yango moni makamba belé zo simba te. O kaka ko non Bouna boy. Aye, yo ozana makasi ya ko gêner pendant 21 jours. Ozana makasi ya ko gêner pendant 40 jours. Mais est-ce que makasi wana mwasi to mobile na yo to bana na yo bazana ngo? Ozomona. Arrêtez de rendre la vie dure na ba partenaire na biso na bana biso. Yango moni ba homme spirituel et belé ba perdre ma bana bango ba obosana ke libala eza marambu ya cher. Papa il faut vendre na se tangisa bana, papa il faut vendre na se bimaka na bana na yo, papa il faut vendre lala na bana, mama pe ndenge moko. Présence na yo ezali très importante. Le autre komaka ko yoka o, moi à l'église Dieu dans ma maison. Ah oui, spirituellement, mais physiquement, charnellement pour ba bimaka cher. Bo sangisi banzoto na cher, bo boti bana pe na cher na musuni, bo bota ba esprit me bota batu. Bande tout, batu ba yeba raté que non, ko prendre soin à famille na yo. Ba sala nzambe bo yeba ke ko prendre soin ya famille na yo. Ok musalo na mbongo bana ba le mwasa le ozo sukola bana ozo bongsa yo mama ozo ba devant no lambi la papa sa makamne musala nzambe mobimba yango wana. Yango zo mona ba olo bana Timothée ke ba kamba ba évêque. So lima ba évêque. Il faut azala nanu exemplaire na kati ya ndaku na ye. Ça veut dire que quand tu es un pasteur à l'église, tu dois commencer à être un bon pasteur chez toi à la maison na makambu oyo ezali ya bosuni. Yo bando koma pasteur wana ta konjo zorate o voyagera te na mwasi na ona bana yo bando koma frère makamnyo se koma kindoki bando koma sœur makamnyo se boete non ça boete bona ya yo zo bateke mbali fa lula yo zo bongsa nzoto na yo te ozo ye bateke no ki spirituel eleki mobali okoka sute
Pasteur ebele au mona, à part qui pasteur au moins comme soit salara pour faire gagner quelque chose. Mais à part on est sous temps plein à l'église. Mais erni nous en a temps pour passer. Na moi si na yo. Erni nous en a temps pour passer na bana na yo. Ou accomplir musala o nzambe apesi yo. Ya ko vana bano ko soit présence na yo c'est très important. Tika makambo moi à l'église Dieu à la maison. Oro surtout comme mukolo oh yo ya moi ça c'est souté. Bana bazé souté. Bana basali rébellion pour ba mona ko souté. Yango moni bandeko tozaka na comité na temps mususu yo kei ba o batikali ba remplacer yo pour yo zo temps pe na famille na yo. Ozo temps ko yo ka ba besoin moi si toi mobile na ba besoin ya bana na yo. Yo zara 24 heures sur 24 heures kuna lobi siko tango yo ka ote moi sa bomi libala bana ba komi ba rebelle o nzamba tiki ngai. Il faut toyeba ko différencier ba mission. Ba mission otozana ntango so bali mobali azana eka muto eko accompagner na mission na yo mais aza mukolo mission te a mukolo fardeau te yo ndo a mukolo mission. Pourquoi est-ce que nous avons moi sinon na mobali no na ndako na bana okomisa bango pe ba kolo mission là tsa bango fardeau neti ya yo. Le quoi yo prier à 4 heures du temps, moi je ne peux pas prier à 4 heures du temps, mobile ne peut pas prier à 4 heures du temps par jour. Wana ezali fardeau na yo. Simon de Cyrène a aidé Jésus tant à memekulu sur ekoi. Simon de Cyrène a eko aider pour akomisa na place où c'est que zala. Mais zaki ya yete, ezaki ya Yesu. A aidé pour na tamukie. Yango tika bato baza peme na biso, basungara biso. Mais tozora ba fardeau na biso te komara ya bango. Non 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 non. Eza bongo te. Nzamba bengi yo. Olingi o imposer foi na yo. Na partenaire na yo o imposant il faut boyer mais bolingana ki bolingana la epe bongo te tamso ye okuta bino osomona donc degré ya kosala nzambe koza ndemo te et pas ya mutu musunde ba graino ba boaki et pas mutu musu ebota 100% et pas ya mutu musu 60 et pas ya mutu musu 30 et koza ndenge mote omoni tellement to tia ba pression mingi na basi mibai na biso bana ba ikar likolo ya ba eloko ba bengi ba zela mère sutukatanga o perdre mobile na yo o sutukatanga o perdre mwasi na yo o komi siko kolobo nzamba tiki ngai nzamba yoki lo samona ngate ndenge na osalela ye azo yokela ngate mais nga na opeso conseil basala nzambe belé baza ba bon pasteur à l'église mais à la maison basi si babosana bango mibali basi babosana bango ba frère rebelé o kanisa ke yone muto vandi sa foi mais na kati ndako no bana na yo pe batu nyonso basi batika o babosana yo po yo nyonso tout spirituel ko vanda boko beta masolo ko sekana bana na omoko spirituel kaka o vanda tata film na bana yo ba démon mais pona pe ba film bien boko tala po bana posana yo. Prier siko tala na minute aussi babaeo ba okoka sute o nzambe otikinga o ba démon makamusu ko biso moto luka ba kombango o la mère eboma libala yo kanisa keno obandi bonzambe na course o sukisa ngona course non kene na o malembe ko ça pas trop tendu la mère eloko boy lisum o kene bo lisum to kene kota moi film bien awe ko sunga batu bo se détendre lisum to voyager lisum tokota restaurant lisum dans lisum eza bisika nyonso tout muke prière muke chedo spirituel koleka kutu na spiritualité yango moko or libala eza likambo cher to kitsa malembe na se muto apekisi biso prière azate zwa temps ya prière na ndenge nzamba bengeli comme il le faut selon endurance na yo mais tika pe baninga bakoka ko jouir physiquement, charnellement na présence na yo. Ozwa tana bango bosa makambo ba marié ba salaka. Bosa makambo ba tata ba salaka koloba teke o moi à l'église dia à la maison. Non, ndako neza ya yo.